Oui, bandeko balandi ya tokomwa pindenge to mesana kokuta na biso na bino esengweze nga komona ba Kristo. Bana bandiminyo surtout oyo ba mesana kolanda tokomwa pi télévision. Na yebisaka bino eloko oyo esangisa bana Congo ezaka tokomwa pi télévision. Okomi ndeko Eliezer tokokoma. Tokomwa pi télévision canal 62. Okolanda bandeko de boulonnage, okolanda masona député, okolanda pe magazine tokomwa pi ndenge zalaka kala oyo boyebaki. Tozaka kana yebisaki bino ngai ndeko Didier Kiku. Nazina balabala pour nini makambo yo na mboka Congo eza malamu te na mboka Congo comme si ba konzebele baza kidiba bazo bosa na ke 2023 dans quelques jours toza awa na commune ya Mongafula na commune ya Mongafula mikolo baso oyo bandeko bazo bela chaque jour masase ko beta tozo kufa bazo kanga biso comme si ba konzi ba koto na batoyi gouverneur a vu de Kinshasa outi na lemba imbu numéro 1 la police vient de Kinshasa outi na lemba imbu mais lelo biso outi na lemba imbu na kosenga bola na réaction ba imboka boto na ndenge mboka Kongo soki na kokufa boni mokonzi o akambaka ville de Kinshasa akei azongisi ba maraîcher alebi ete bino basali bilanga site eza bino biso na dozi processus à site ote na comme place ya koteka to ya kotonga bandako te mais chef coutumier aoza audace ko yana ba FRDC na la police ko benga na ba imboka ko benga na ba congolais pour te yé amanda ko teke sika wana mais ça comme tout na pe bino ba chef coutumier fi de Kinshasa et aussi mon chef coutumier to village na ye chef coutumier vrai chef coutumier à village na ye o chef coutumier modèle nini la ndanga boto la ngana ba chef coutumier ba umbu na ba teke umbu un chef coutumier zo teka village na yo et puis on peut bien zamboka ba koko na o teka village neti ngabo na zu processus o teka village na kuna na Lukengo. Et ça, c'est base de quoi? Vous avez chef coutumier, c'est base de quoi? Chef coutumier, à pour protéger. Batuna biloko na bango. Nous avons teka teka. Biloko bakoko batika. Ya bande ronangai. Nazo senga bolanda bongo desat na biso za kuna ngai na die makese la tokite na commune na Mongafula la lemba ibu. Boto la ndenge population akolela. Oui, bandeko balantoza awa na commune ya Mongafula na quartier Lemba Imbu. Lemba Imbu oyo ekendaki sengwa mingi boyoka ki gouverneur a ville de Kinshasa kitaki awa numéro 1 ya la police a ville de Kinshasa pa kitaki awa. Mais to kiti place on ba ko ba congolais mususu ba le baga ba téléphone. Mais so kiti ba ko banga makambo ba bazolo na bazomona. Vous comprenez que les autres awa na terrain ba bengi eza site maman maraîcher ou Lemba Imbu. Ndetoyi awa to zo voir réaction bandeko. Nini après collègue gouverneur dans le numéro 1 à la police nini ezoleka awa dans en direct malobi assez combattant na commune ya Mongafula Lemba mbote mama mbote papa oui bonne santé santé to jali madame nini ezoleka awa na lelo tangu to ye to kotina bilanga to mona kaka mukonzi ya Davin na ba soda na ye ba ye aye alobi bo banga te bo ya tozo ko solola makamunini alobi na biso boye abi ye ayaka liboso alobaka ke to banda ko pesa ye mbongo me ba president oya biso baboyaka siko ya mwana to ye awa atiki ba soda na ye akeko jwa kiti na ye akofana na bureau libela lelo to sala me lobi mutakota te gouverneur ayaki awa numéro 1 gouverneur ayaki awa me alobi makama gouverneur oya alobaki wana ye ya mote me lelo azwi kiti na ye na mbeto na ye ayeko fana na bureau ayeko siéger wana tiye mukolo bakokutana na bato basolola bongo sima biso to bana ko sala to yebite ezani mbote masa mbote obi nangene pesa message yo osabe bilanga ana sala bilanga biso depuis tongo to bani musala to komi 10h to moni chef coutumier aye era ye alobi ngana zana posa na solo na ba marché nyonso to kena bureau to comme na bureau ya alobi à partir ya lelo bureau e komi aye a siéger kaka na bureau ye makam alobi
biso tolobi oh bureau bilanga eza ya biso ba marché comment est-ce que komi ayo lelo o chercher na bureau ya lobi makambo gouverneur ayebisaki bino eza ya soloté abomba ki eza wana politique ndenge eza wana gouverneur na bilango équipé yete bilanga eza ya ye eza ya gouverneur te makambo gouverneur alobaki abombaki nde makambo ye na gouverneur bayebani document wana ya seko mama mbote mama bino vous a parmi bateau à gérer ba maraîchère oyo tout yeba gouverneur ayaka ministre affaires foncières national provincial te alobi ke makamba site oyo ba yebi amoto site oyo za bel et bien maboka ba congolais maboka na bino ba maraîchère nini eko le oko expliquer biso bon biso to yebi ke mabele oyo ezali ya ba maraîchère oyo l'État apesaki pote bato bakoka kosala balesa population na situation oyo ndenge eyaki tosalaki oyo biso tokokaki kosala gouverneur ayaki na ministre tomonaki bango bayaki mais biso toyebi ke gouverneur yende azali représentant ya ville ya Kinshasa makambo nyonso ya ville ya Kinshasa oyo etali kolia ya bato ezali na maboko ya ye mais lelo oyo biso tokokamwa mingi ke esika oyo gouverneur akomi un simple individu il faut aya lisusu ke atosi maloba ya gouverneur te maintenant biso tozotuna ye gouverneur problème oyo selon ye agere yango ndenge nini parce que tango batosi ye te tango yo ye eloko moko esalami te yo en tant que représentant ya république ya capitale oyo ya Kinshasa ezali ndenge nini parce que okangi individu te est-ce que ozali kotala intérêt ya individu ou bien ozali kotala intérêt ya population na yo au moment oyo pe tozali kokende na élection bozomona ki pauvreté ya bato koto oyo ezali ndenge nini du moins bato oyo bazali koya lokola ba colonel ba généraux baza na ba salaire baza na ba emploi mais bato oyo jeunesse oyo totie yango wapi est-ce que bozo yeba kuluna toza ko diminuer to ya kuluna ou bien tozali ko matisa to ya kuluna banani bakosisa kuluna population oyo ya mubano ya mike sort na bango ezali wapi. Ok, merci Bandeko Balantozo Lanabo, je vais en de la matation que demande le peuple, vraie version, vrai bilan de mon Konzamboka, gouverneur, député, professeur, député national, bilan de Yangoui. Dans la commune de Mongafoula, Lemba Imbu, de Bandeko Mwakala, ministre affaires foncières, ministre urbanisme et habitant, nous avons besoin de Awa. Yo gouverneur, Ozonga Souswawa, parce que ma cambosie la situation Lemba Imbu Yakawa, ils ont sonné, ils ont besoin de ma cambosie sérieux. Papa pour ça la bouse. Moi message fort européen ça na bato ba kolanda biso to yaki a na lemba imbu gouverneur akiti a wana numéro 1 la police. On a yeba est-ce que site yango bile ba maraîcher bozu yango to chef coutumier quand azo sala ba madigazi ya sala. Bon biso tozoka moi penza parce que présence ya gouverneur a wakati na mabele a biso to moneka to réussir. Gouverneur c'est akataki makamona ye. Mais to ka moi chef coutumier azolo bake gouverneur aza elo côté Broukmestre aye awa alibike gouverneur aza elo côté Broukmestre aza elo côté sikoyo donc gouverneur Broukmestre comme le colo ya gouverneur to chef coutumier a comme le colo ya gouverneur to chef coutumier comme le colo ya Broukmestre to ndengeni ce que mi beko ezaka pona bango ba konzito biso ezanga elo côté. Le parallélisme des formes et des compétences. Ma cambosie que la mort respect à ma test. Ce que le gouverneur a nommé beaucoup mais ce que l'on l'a noté. Ce que le président de la République a nommé. Yo ministre aussi la droit que l'on l'a noté. Il faut arrêter monsieur le président de la République. N'est-ce pas l'on l'a mobile couana. Mais la mort de la biso qu'on doit comprendre. Numéro 1 à vie de qui ça y est à le que site oyo et kendete. Chef coutumier à le que ngane to yima comme na biso ben na butu. Mais monsieur le gouverneur de ville de qui ça Gentil Ngobila. Yo kam maye oyo population à Lemba Imbu. Vide qui ça place yo za gouverneur zo ko wenye yo ka makambo zo le kala na bokebi nyoso va pousser la boy mbote de konanga mbote ba konzi ba kolanda biso siko toto yiba Lemba Imbu ango ngana yaki comme journaliste ba konzi ba yo ki ba kitia ba installer bi officiellement ni biso zo le ezo comme ça biso papa journaliste gouverneur yaki bato wana nyonso bakendaki basoda bakendaki mais masase zo contenir kaka ba policier bazo ya FARDC ba policier bazo ko tourmenter toujours ba jardinier
azobanga kutu gouverneur te ayebisi gouverneur ete akende kopesa biso mabele wapi na bandundu toki akipesa mabele kuna na bandundu or que gouverneur aza likolo même chef coutumier bourgmestre ye pour la deuxième fois donc azobanga mutu te na basoda na ye bana nokolasa bateni tozo comprendre te est-ce que mboka oyo eza mboka ya chef coutumier aza likolo ya gouverneur ou bien chef coutumier aza likolo ya bourgmestre to ndenge nini chef coutumier ngo Davin to comprendre te papa journaliste to kende ti wapi makambo oyo désolé de makasi mboka zo na bilo parce que soki ye gouverneur a kokité bon pe sa message va président de la République yende bilan au moins 2023 biso nyonso ne voter ye batu ya malonga bazala ba boya il n'y a pas de mauvais tours, ils sont des mauvais chefs. Donc chef m'a bien sanctionné en 2023 ils ont président de la République et makambo zo kana se ko bata pesa message pa nayi tala ye ko to sunga adresser message directement toujours le baboye pas chef de la République yemoko Félix makambo oyo yemoko talango makambo shit na biso parce que gouverneur akoyi awa azo minimiser ka gouverneur bourgmestre ye awa azo mona eloko pamba azo continuer ko yana basoda na bango soki na minute oyo ba jardin nyonso libanda bazui ba bureau na biso batia ba muso na bango ndenge kaka ezalaki liboso alors papa na biso papa Félix tala biso likambo oyo o moto chef coutumier zo telem la biso na lemba yu mabele eza yete gouverneur baki mabele eza ya yete mabele eza ya l'état bo pesa biso kimia bo kangala biso ye OK donc ndeko na ngati ça en direct la ville Lemba Imbu commune ya Mongafula. Monsieur le gouverneur, papa tala caméra na biso, bon en tout cas ndenge tozoloba biso tozali parmi comité oyo ezoko encadrer ba maraîcher ya Lemba. Tosali tout ba démarche to commune na ba bureau nyonso. Mais solution exacte toujours ba désordre, faci béton, état de droit. Boye ce qui pendant 3 mois, ça c'est bête à côté mon côté zoye baté, bas soda wana o bazo vanda ko ne pas coutumier, bala la kuna. Est-ce que baza pena bas soda o bazo to samibe ko to teto baza wapi? Ah to zali na Lemba Imbu. Site ya marché Lemba Imbu. Ya Lemba Imbu na njili kilambo. Alors botozo comprendre te faci béton. Bas soda wana est-ce que bala la kawana bazala kawana baza payer et pas na yo to baza payer ndenge ni tozo comprendre te siko ba jeune onions bazolo bakaka basimi mabanga bozo zela batu bakufa papa kasi biso to ko voter yo lo baki le peuple d'abord siko faci beto état de droit ndenge to lo ba wapi état de droit batu batelanga na kaboyi ba jeune awa na se combattant ekena bakuluna babotama ebele siko Lemba Imbu lisusu ce qui mabele yo l'état muto tia biso mais yo faut sécuriser biso faut boya tozomona même ministre était même ba colonel na ba généraux bazo kota koto bazoya basoda siko netoloba bazawana siko tokosuka wapi la population ngaba ndeko na bozoka ke awa na Mongafula na côté o Lemba Imbu bazina ni compagnie ni babara menene ni piscine ni place baliaka ntaba bango musana bango zaka bilanga pona ko laisser vide ki sasa donc na ba ville nyonso pe tout ba ville nyonso monde ba place ya boyeki kozanga te bio tozo kufa ba avant pona nini manki to liaka ba dendo ba pousse de poulet donc na ki sasa ata place ya matemba tanga ngeko kozala te bandeko na ngai boko landa biso bosunga mboka oyo ndeko na ngolobi nini yo za jeune ngana za jeune lo rana obakisa boye to monaki bourgmestre ya kiao tozu na biso solution moti to moni gouverneur ayawa tozu na biso solution moti ndeti nga papa oya boti ngai banda tika musala depuis 1990 asala ka bilanga bandeko na nga baboka manasima bilanga wana na mwa mito nchiki na bango ekufi ngamo onde na zabo na sala ka bilanga accord l'état ya kiao tozu na biso solution te nde biso to aussi ça nde toza en direct tozo ke kuna tozo boma na kuna soki nga na kokufa na kufi na nga oyo ba kotika na sima génération ba ke yaya na biso aboma na kufaka po solution l'état ba noko zula biso te pona bilanga na biso ndeti nga na ajo na za 37 ans na ebi na ote jour na kenda ville na lela kala mabele oya Mongafula siko bino bozo pénaliser biso siko gouverneur wa ya kiao azali gouverneur ya papier yo to ya original poso kaza pena mutu mais le Davin ndenge bayaki wana chef coutumier ba kanga ye bakenda na ye bakoki kotika ete a pénaliser biso donc ngana kosenga na papa gouverneur de la ville Chantilingo Bilambaka soko koya lisusu ata lobi na tongo omemi na basoda wana na Davin ke na bango libela
bango mpe bakende dave aza motu akoki esala masangu oyo bakuluna bakosala ye bakende kosala yango Étant que jeune, biso ba jeune, toza na ba place musute tolela. Dans ba place musute tolela kala ba jardin. Siko ye kutimiane ya mfuati wana kutimia mfuati. Aya ko bengana biso na ba jardin lelo to kende wapi? Soki abengana biso lelo to kende wapi? Yango biso lelo oyo kutimia wana ko lalisa ba soda na place wana tele to bomana bango bino boya ko lota bibembe na bino kuna. Moïdi, Davana Moïdi, Adobe Bisamboka, Biso Machette, Homo Sima Machette, Takende. Namicha babuka biro. Sikongana ngana na boye. Na okende wapi? Ngamutu ngai papa nanga atangisa ngai. Papa nanga atangisa na mbongo jardin. Papa atangisa na mbongo jardin. Biso nyosu. Totanga na mbongo jardin, toliaka na mbongo jardin. Siko tokende wapi? Ndenge so bakangi ba jardin tokende wapi? Ngamu ngako na salaka. Ona kaka na soka 50 francs. Pena kende ko sala bilanga na jardin. Na micho to alipanda centre, moi to côté tete po menacer na micho kuna sa centre na biso sio to bomba ba kozana to buka. Na micho ma to côté tete ke to le pourquoi un an to kolia nini po biloko to leka yo to salaka. Biloko kolia micho menacer ba zone te biloko to salaka. On a pour sa solution. Si les solutions sont mises au delà, on a papa Gougoumé, c'est pas gouverner, tel est le Massambo. Papa Fati, étoile de droite, on est étoile de droite, on Zamboka. Tel est le Massambo. Ministre de Babouka Biro. Merci mingi na bandeko balandi ya to komba monenga zalaka to kitaki na moi makasi to kitiki na komla lemba yembu mais le gouverneur ba bengi siyo ba lebi o kitaki kuna yo lebi ke bango bando sa bilanga mais lelo bazali banda un individu azo bengana motuluku ya batu plus de 70 hectares oyo un groupe de gens ba généraux ba colonel ba ngi zwa e ko ba ndaku na bango toza wapi toza na mboka nini bilan ya mboka oyo bilan ezaba mutu moko bilan ezaba mutu moko ezaba chef de l'état 2023 bakomona ba député te ba PDG te ba ministre te bakomona be mokonzi mboka o salaki biso nini yango nazolo baka mikolo baso nazolo baka awa service à communication à presse mokonzi mboka ba image ni bozo na ba réseaux sociaux ba image ni bozo na ba télévision bosunga mokonzi mboka bozana bozo ba salaire mbongo bozo na musala bozo na nini bozo de mokonzi mboka te bola kisabiso na bino ba ministre na bino ba député et ça député mwa wole bembe na mama yemwa mudima kufa na érosion na lukunga a wole bembe même monsieur député wole ke bembe a wana lukunga na commune monga fula na lemba imbu ba bazana na vile ba bomanité poko ko solution ba député baza pona ko kela mibeko bino ba kela mibeko ba député lukunga ba wole na kaka soki mutu akufi ozo ko kunda awa bazana na vile ba liberté ko bomana bazana machette ba mabanga na maboko lelo ezambala ya suka na l'accepter image ya lemba imbu oyo ba konzi baza incapable ya kozoba décision ezo sema na kata ville kisasa rébellion moko mukie ezo se préparer na lemba imbu wana chaque jour bato bazo kufa chaque jour bazo zo beta chaque jour bazo kangama na bato bazo limwa place bazo kezo yebana te mais bina ba konzi gouverneur ville kisasa message oyo ozo ka tozo yokate okitaki kuna ba service na yo redok ya kisasa sala ka musato sala ka musala te
eza soni mpe pasi na kiamatérisme ya boye tokutani lobi